MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certains vous allez très bien, moi je vais bien les amis. Liwa ya Louison et que zongi kande na epsa bino lo Louison kufito la kimiate. Alors bah là Vezo Salema, ben monsieur Zo Salema, toko landa toko mona, il y a aussi de ces choses là oyo. Et en suivant bon monique peut-être mon conseil à copier ces causes là. Et je crois que tu as bien Karine Mokonzi, la baronne. Toyo kananu Karine Mokonzi bandeko na zene lo mona ngana loba na ko chandambo parce que za mulai na ko chandambo toyo kananu toyo ka après bongo Patrick Makambweze vidéo on a pas Makambweze oui maman vidéo homme te bomisi Louison Deborah eza ndeni bana vu vidéo yango nazwi me Deborah na zolo yo kanga ki obi ba fibise nazo zela ngoti siko no Deborah tinzite on a autre chose mususu Allô mobile yango Allô oui je peux parler eh mais écoutez mutazolo bandon voilà si je peux parler oui mais attends d'abord d'accord si vous m'autorisez pas je coupe le micro oh Karine Lobana tu es excité à Karine Lobana eza tonton mo uta Congo Azape marié moi si n'écoute qui poto avant ye tonton mo uto ya bande obolimbisanga pause ka 30 secondes sinon tu na obosana lo na loba pourquoi ba deux fois de bazana mawate ezaka constant boki ndeko mo azana lobi baza excité bayoka nano et na koloba na vous sentez que aza très joyeux très content voir que zo funda gaza deux fois de pourquoi ba deux fois de bazana mawate na ozonga sima en fait ici il s'agit d'une personne ya mutokufi hein mutokufi a soit invité mais constat ezake bat bosa ba live na esengo baza na esengo wow mokili yango ya video yango pesa ya mikolo yo oh kaya 2026 sawa bakendeka basepelisa nzoto basolana Louison ya bandakala bakomanaka naseko bapemaka basi batia kipelele bapemaka bébé baki osepelisa nzoto ye tonton yango ye efazwaka image ya souvenir mpo na batan ebele yango basali na relation en distance loko eza kolala liboso il faut azala na video souvenir a tonton responsable okota ne miniature kitoko tapote basene live mama on dirait na sina moni le messier on dirait basi ba matien na miniature na otomona lien mo batindeli nga le messier basi déjà na miniature eza solo nde na video yango azongi na ye pekini komona kaka moni Louison na batenya musala ye pona ye Louison koma docteur azwa mbongo ebele ndeko yebisa Louison na bolingo na bango ango chéri okoma kuna mbongo ebele ozozwa salaire soko opesinga 3000 € te nazobimisa video oyo atindela ngo Louison video eza na telefone na Louison yes oui nde Louison komi pe ko yebisa e place na sa po place Louison ndosala ande ko remplacer mutu deux années yo Patrick ndenge osala ka obeli to voyager bazwi mutu remplacer yo nde place bandosa sko ndenge andola taka robe ana yo ebi bato bauta Afrique ya commission ngo robe ba docteur c'est que salaire ya somo nde mtabandaki Louison menace neti video na ana osko mutu atindelinga apeka mutu a TikTok pire Louison abi voix na enda lingi kota te eza video o Deborah lobite ke ba ofibisa ninte o eza video nzoto Louison nyonso libanda en pleine action misuka kalikolo na cadre sentiment tikolo baboy siko lokola Louison ezande ke a tromper na mwasi na ye nande babebi ka koma ko sambela na mambo nyonso ekomelaki ekoyeba ke makambo aboye zonga lisu na 2026 mu papa akomo sale mena so tonton so papa nde loko ememi Louison na ba dépression ba souci so pe ami bomi so pa kofiliwa ya nzambe to ebite ami bomi
Donc après bande ko bana Luison APC 3000 Luison azoloba na ngote bwebwe atindeli yango mwasi ya Luison Bonjour les numéros ça Luison ça tango wapi wana ngape na ebite mwasi ya Luison anango mais na téléphone à Luison bateau ba na téléphone à Luison ça na double WhatsApp donc ndenge to ba ya lo kwa kande na ebisa bino eza molai na lobby bino bosali ba parlement soki na benga on ba procès malgré muto asi akufi. Est-ce que bozo réaliser que ndenge Luison akufi et qu'on peut kozala beyo mutu lokola Patrick nalandi ba émission ba soki ba live ba vidéo ba nini na ebandele osala yelo nyama wa wane tozo compatir. Là on comprend que on doit se pela nous kutu na liwa ya Luison. Patrick quand ndenge Luison kufi est-ce que bike e ko pe rokomelo lelo siko yo bongi si etamboleli parce qu'après la mort il y a une vie obité et mutu nyonso yebi koza des fois de wa sima na yo ba des fois de ba mona nzambe te bidi la Bible zoloba si mobali alali na mwasi lokola balala ka mwasi alali na mobali lokola balala ka mwasi baza na abomination ba nyonso mibale. Normalement na place bo sala ba conférence obino bozo sala wana ko sala mowe mutu asi akufia ke il faut de buluka bobongo le metema parce que ta bo sepel na liwana ye et au changer na ba vie na binote vous devez vous repentir bolukelo nyanzambe et a passer za mawa et na koloba kaka na batu nyonso soyeba mambo ezolo bama o eza ya solo soki na lobi soki soyeba mambo ezolo bama eza mambo solo parce que toyoki ba version ngo niko na tila bino moko ya ba vidéo ya mwana mwasi mo bande ko lela je expliquer abeteki li solo oyo ndenge luzolo ba ko supporter chantage c'était parce que déjà liboso et côté na kati ya régime mususu na vie mususu akoma mto mela ba kisi ba attention ce qui n'était pas avant. Écoutez mes frères et sœurs, et bossa l'effort aux la vraie na vie, ok. Nzambe malgré bolingo na ye akouvra na ye mabete ebele ba obatama na sima Bible ebele ba okosela nzambe makambo nzamba akouvra mabete suka nango oza toujours exposé suka nango mabe wane ko rattraper yo toujours elo bato bele ba yeba te yango wana so na lo bango ezate parce que ngana parfaite te na moto mais je suis chrétienne avec l'aide du Saint-Esprit na banga nzambe na ko beta libako na ko brancher parce que na moto mais étant moi na nzambe conscience ezali na zonga toujours na makolo na ye parce que même Bible zo reconnaître que toi bato toi na ba faiblesse mais soki to sumuki to yeba ko zonga na makolo nzambe et puis ko bandela vie à sika. Ah oui, moi na nzambe Paul azolo ba ce que j'ai fait c'est oubliant ce qui est en arrière. Et pas la moi na nzambe so na sali mabé na 18h30 na se repentir na 18h31 ezanet na bandeli so marche à sika et na ozonga sauter ezandengwana so arrivé lobby na betu sur le baku ainsi de suite donc na kovanda na salité te na kovanda na mabete. C'est ça mes frères et sœurs, so ndimeli Yesu rassure-toi que ozana Yesu wana kaka ozo vivre kaka vie o Yesu azo senga na yo so za muta double vie eza compliqué. Bible zolo ba si tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai. Maman prophétesse moko uti ko mona bino boyi bato ba mona ke en tout cas naza pour te naza pe contre te mutna mutu nzamba mema a utiliser ka na ndenge na ye, OK toyoka nalingi napesa message ya ndeko na biso oyo atikaki biso lobi ntango amonaki nga na lie de tourma nazomona ye ame na ye bimeli ngai aye kopesa nga message apesi nga mpona aloba na famille na ye eza nini na moma oyo botyaka banzembo ya koadore nzambe jour bokobimisa ebembe na ye kaka banzembo ya nzambe boadore afin nzela na ye efungama parce que nzela na ye eza ya kokangama comme azalaki moto abande koadore nzambe sur la terre naleme botya banzembo ya nzambe bokumisa nzambe.
Bon, message maman pesi yango na mona ki Louison na lieu de tourment nzela na ye eza ya kokangama aya kopesa famille message babeta mingi banzembo adoration bon ngana obana ba chrétien to bondela pona kimia ya ame ya Louison abana okende église ata soki mabe atikaki te nzamba mako kosala ye grâce. Et la famille nazo continuer na uti kosala video moko awa biande ona biso sur liwa nde ona biso Louison oyo Karine Mokonzi azomeka ko expliquer eloko ebomisi Louison koyoka batu koyoka ba analyse koyoka la vie que Louison vivait indépendamment de sa volonté. Je comprends maintenant que batu babomisi Louison eza famille na ye eza bandeko na ye. Alors na relancer message bande oso boko partager lenga vidéo oyo surtout ba famille oyo beza en conflit ba mikolo leki na la bino na bisa bino na ko meka ko lobela sur le conflit familial et bomisi bato ebele et emprisonné bato ebele ba conflit familial et bomisi bato ebele et emprisonné bato ebele et memi bato ebele na en fait na ba complication moko nazo tshela bino suite boyoka pourquoi na lobi eloko oyo et a passé mokili oyo na ebite bandeko nanga étant bantou étant africain c'est vrai na culture na biso na bobiso eza na ba biloko oyo ba valeur oyo to botami nango to koli na yango oyo ke tango mutu moko na famille okomi na vito na lolenge moko ya kobika contrairement na ba façon oyo ya bobiso ezalaka soni ezalaka na ebité donc okomi on dirait donc mutu oyo amemi neti malédiction hein? si photo loba na kati ya famille c'est vrai étant africain kozala na mwana kozala na ndeko des fois des topé ya 43 eza soni kaka te mais ezali libakata o pasteur na mwa banda koloba à part qui des fois des qui 43 eza pena ba marambo ebele oyo étant bantou étant africain en tout cas et honoraka te na ba style na ba lolenge na ba façon na ba forme ezalaka vraiment soni ezalaka soni ezalaka marambo soni neti nga na famille na ngai biso na famille na biso tana lo ba famille na lo ba kate bandeko to botama na bango mama moko papa moko même mes cousins mes cousines ba na ba famille na biso mwana mobala tondisa tatou na nzoto ba piercing na matoyi na bilongi suki rasta a existera te dans ma famille à moi bazate donc une personne ya motindo ndengwana donc on dirait étranger on dirait étranger bon on a habité à titi la bato vis-à-vis na kozala nini bon c'est vrai ba famille que c'est ni moi la ma famille toi ma famille oyo bat baro mono na mabeta msusu ba loba te mais ba calculer o kaka ba calculer o ba ko tsope musika o karata msusu ba ekona musika keta ko ba loba bo to pe ba loba boy mais bref bandeko na ngana pesa conseil to pe na loba boy étant africain étant bantou ceux qui se retrouvent dans la famille na yo quand de baloba babota mona babota motema te nazo souhaiter te mais ezana bato msupe bazana bato bongo na ba famille na bango eza peka conseil yaye ozolandanga wana ndeko ozana ndeko aza 2 fois 2 aza 43 to azana balolenge mo na famille na bino bato bongo ba existaka te to pe bazala te s'il vous plaît bo rejeter te risque eza bo perdre mutu boyebi te mutu wana malgré o bozomona to pe o akomi lobi ta mususu yende héros ya famille na bino
ta mosusu yende ba chrétien congolais balobaka nani oyo akoma premier ministre en Égypte comment les arana Joseph voilà ye ta mosusu Joseph a famille ta mosusu ye wana nde Moïse a famille na bino wako bimisa bino na bowumbo parce que Satana atakaka kaka abundisaka kaka alandaka kaka place destinée ezali place gloire ezali place bonheur ezali so zan elote le diable ne va pas t'inquiéter oh. Si tu n'as rien, le diable ne va pas t'inquiéter. Il y a un moment où tu as cancer que nous basons dans un le non, 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 c'est parce que tu n'as rien. Et le bas n'envoie Abbé Blaise. Abbé Blaise à l'oba, on lobby. Ils avaient parlé de Kalambaye. N'a pas dit. Abi ozofinga Kalambaye ndumba. C'est parce que vous avez l'ongé mabé. Basi bacharo matoïté. So zala kitoko. Tamson ngosa pire que ye. Tamson ngoko ya 10 000 fois que ye. Deux ans bato musu diable inquiétera binoté et ça parce qu'à mon avis loko inquiéter léoté ça t'en ndaka place bonheur ezali ya on bomoni bato belo bazana ba bingam na destina minene bazala toujours combattre bazala toujours attaquer ko rejeter ndeko na yoté ko rejeter sœur na yoté ko rejeter frère na yoté o zomo azali ko sala aza kosala soni ya famille selon yo to pe selon bino par rapport boyebi te nini oyo ebombami na sima na ye lobi o nzamba azobombela bino et du coup vous allez rejeter votre ndeko akokufa lobi akozwa problème lobi bino pe ka bato boza ba perdant bino kande boza ba perdant bozoyeba te omoni eza pasi eza mawa bandeko boyoka boyoka makambo minene bakaki na matoyi babombe koti WhatsApp aliboso place les gens bomba bloqué na WhatsApp ami balende kota bomba vidéo wana po mutana tindeli osale ba menace ye mo ami moni eta e biblo ezaka ono na kati ya sentiment occupé est-ce que ba tindeli o moni na eta e moko imaginer famille e bimesu na ba réseau na mwasi na zemi omoni ebimi makambo ami na osengelo ko moko kotindela ngo mutu te ata mutu bato osenge nga batindaka so ye mutu ana bomo imamelo mutu akufi ebanda te osali rebembe ata kutoza inconscient o mutu ana fazwa mbaswa mapumbu paza na Kongo eza nde po Debora mutu anga atindeli nga bengi na nimero mosusu alobi ke mwa mwasi ya Matia kangi zolo alo ba video yango eza luizo bazofibise nini e alokuta video eza baofibise te nga nazotindelo po biso déjà va luizo akufa luizo koma eko benga bat ba sanctionner mbongo po ate ekoka 3000 te apesa mutu wana po na mutu wana boma moto bango kutu baba ndo mona okalo kwa normal a luizo tika publier na oyo ata mutakale bimi ekoleka nango kaka luizo en tout cas bande ekokoka te obaki elikate ekosimba te oko supporter soute mutakala na et surtout que vidéo oyo exact yake ya liboso kutu ezalaki ata moninga omelo mabele nayebi te so ye nzoto mibale emonanaki me oyo eza mpe nde babota lizo emonana te oyo soki eza nzoto nde nyonso emonani en plus en pleine action video ya mwa molai komani elongi ya mobali wana emonani te mama yaya naoloba okotaka miniature nalobi Karine Mokosi ntango alobaka deux fois ata bakodinse na oseya obeni eloko sikoyo esali mpenza ta mosu epi esusi atali na ndenge akoma osambela kweisu na makambo omoni de toutes les façons famille naye pas na problème ya mutu po bongola mutema ezalaka volonté ya mutu volonté na ye moko omoni basalisi omoni eloko esali luizo mami eza keno akoki kosupporte te keno ye aza nde na vie wana asesantaka lese sikoyo na mwasi na mwana anomona mwana nde na mwasi deja pa lobeye na bato neke aokoka na ye te vie ovanda na mwasi voilà bon soki ntongo mwana obotamaka etikaka mwana na buto olali mwana to babiloko wana to eza nango vi na ye te donc asala eloko alobete yake atie mwasi na ndako bakomi na mwasi officiellement mpona famille na ye me ye moko aokoka ya yosaka mpe kolola na mwasi oyo mikolo nyonso ezali awa mwana ye Karine Mokosi yosaka ngolia shorisho epesinga pasi dans les frères aoma kosambela po asepelisa famille atiaki mwasi na ndaku po asepelisa famille mais c'est pas ce que lui voulait
Bandeko, Luizo c'est akufi to jugé été. Na olobana ba famille s'il vous plaît. C'est vrai, c'est une honte, humiliation, c'est dur, c'est compliqué. Bo rejetaka batute. C'est comme muta kufi likona bino. Après boya olela. Fallait bo accepter Luizo ndenga zalaki bo sambela pona nzambe muta bongo lisaka batu mitema. Mbote bandeko ba bolingo, certainement vous allez très bien la famille. Les amis, la bande ko sala na sala ki vidéo moko awa j'ai parlé sur les régés hein. Bande ko belé ba moni vidéo oyo ndeko na biso ya mobali oyo azolela, OK? Bolanda vidéo oyo hein, et pesi passi. Aolela Louison hein. Ça fait mal, bah tu as la miniature de Zoba. Maman, en famille, tout responsable d'un délire. Ça fait tellement mal. Aujourd'hui, dans l'IP, ça m'a péniché. Il y a un camarade bouton de osso. Il y a des placements qu'on a à la bouca. Un placement. Et je suis sûr que je le suis dans le même bateau à l'année. Bon, ça va là, il peut rouler là-bas. Bande ko botola ndeko na biso hein. Eza ko sambate hein, eza ko lobela te. To remarquer pe to moni ndeko aza des fois de, OK? Un bel homme, un très beau garçon. Likona mobala pembe, mobala mbinga, boyebi généralement ba des fois de bazalaka ba bogos la plupart. Boki nda olela. Boki mamba lobi. Et ça la pasi. Oka ba na miniature. Asali ni kapo a des fois de. Oka membre famille mo katindeli. Tala. Et quelque part famille zoka pesoni. Dans sa vidéo mo sur les régés. Comment est-ce que ma famille va rejeter ka bato, to pe ba rejeter ka biso. To le bela lelo qui des fois de, OK? Parce que ils en a ba mambo belé ou ba famille va rejeter la ba membre na bango ba famille. Na lobby hein. Et lobby na ngwa taye. Lobby a kokufa. Après boya ko lela ye. Boyebi ke rejet ko boma. Est-ce que boyebi ke rejet ko boma? Harcèlement ko boma. Ndenge Louison a kufi likolo harcèlement. Likolo a rejet parce qu'il était rejeté par sa famille. Na raison il a été expliqué ki bino. Balobi il vivait malgré lui. Akomaki azaki obligé à Lucas séparer sa famille. Net pour sa famille ezalaki ki yé à vivre comme mobali. Donc azu moi aussi. Alors mosambela pour apesa ba tu image ya. Eloko ta mso azaki te to pa linga ko zalate, OK? Ndenge to yoki. To ka lisolo ne yana ya beta ye ne bakenda tribunal babotola yana e mukanda. Likolo ya vidéo ya liboso ya mutakalisation. Famille baraté ki mwana bango azala des fois de. Na lobi boye. Siko lelo lizo kufi banan bazo lela. Ka ba membre famille yango. Mais bazo ye bateke attitude na bango muto sali ke lelo mwana bango ke akufa. Parce que tant ba banyo sali chantage, ya mi bala lo ba ko supporter ngo te déjà o liboso. Na lobi hein. Et comment il s'appelle? Boebi Yewana Seka Imam hein? Je crois Yewana. But Boebi Patrick Seka Imam. Oh, il y a des fois des camarades, il y a Sir Marie Missam. Master Vincent chez Louise. Je crois que tu peux Boebi. Nalanda une fois. Na émission moi Vincent avant na ba pasteur a expliqué. Bino Boebi ka ndenge batu ba traiter ba des fois des. Allo bibwe. So azana mwana mwasi, amona onde azana muninga na ye mobali. Mais par contre so aza pembena wa olo ba mwana mobali. Abi so ka pembena et azu même exemple ya mutu mo aza pembeni na ye, en plus un pasteur. Allo bi
soka na pemene ha net mobile mbinga mobile boy abo ka lumumbe telemi biloko nzoto telemi siko na otuna bino motuna. Vous trouvez ça normal? La Bible dit derrière toute chose il y a un esprit. Esprit et aucun langage il y a esprit. Il n'y a rien que vous puissiez faire physiquement ou que changer des fois des azon mobile ezate ma finga rejet torture atan kuba atako boma atabo kati makolona maboko c'est un esprit. Donc obo sala kawana nde bo maltraitera bango bo finga bango bo sala bango soki bo eko changer le côté au contraire eko isoler eko kotsa na tristesse boki nende kona biso alobi akoma sel parce que aza accepté te aza aimé te aza eko changer le côté ti suka nango bomisa ye et puis après bo bandi olela il y a que Dieu, il y a que la puissance de la croix, il y a que Jésus a transformé kolongola deux fois d'azongisa mobile normal kolongola 43 azongisa moi c'est normal na landa témoignage moi mbal moi deux fois de abi ye et bana ko arrivé ba collègue na ya classe et comment déjà ba kanela e ba beta eneta babo mai et pese kutu sous kanda aye ko amplifier sous ki bo mwasi nzambe na bonzambe na ya sala ngolu aondi mela Yesu male me transformation bani ko kote bani ko ya apesa conseil lobby maltraitance au traitera ba des fois des ba 43 et autres ya moto mto changer ba et échangera pété au contraire et on met ma sentiment ya colère et qu'on met ma ya rejet et qu'on met ma sentiment isolement et qu'on met na zolo bana batu nyonso na famille na bino bwana ndeko na bino mobali to ya mwasi oyo ayokisa bino soni to pa yokisa la famille soni par rapport à lolenge na o aza babota mwana ndeba lo babota motema te eza na volonté à batute c'est un esprit na sina lobela likambo je crois c'était l'année passée ou 2 ans passés na moni na sala en live hein lelo je crois non c'est en live non c'est en live aux malamu ouais parce que ana ko lo banyon sauté OK et là on est sala ramutu akoma des fois des yana ba misusu babota mabongo pourquoi et misusu akomi yango koma par rapport ya réalité kuti na société ba porte d'entrée na on meka ko expliquer parce que ana vidéo oyo et oza acete na lika na pesa conseil na mutu nyonso oza na mwana oza na ndeko oyo o constata ki azana batik ya ba des fois ya ba 43 ko boya ete ko finga ete ko rejeter ete lingaye tshena mabondeli nzamba azana nguya pe makoki ya ko transformer ya ko changer ko longola ye mwasi akoma mobali so aza mobali ko longola ye mwasi mobali akoma mwasi so aza mwasi mikomisa mobali en fait c'est ça il y a rien que vous puissiez faire na ko finga na ko rejeter na ko tonga na ko kaluna nyonso e ko changer et l'autre côté parce que c'est un esprit molimo longa yo kaka langage ya molimo na lobi hein combien bozo finga ba des fois des mais boza dépendant ya ba cigarette ya ba diamba ya masanga docteur ta mso apekisa yo déjà combien de fois que nous l'orso continue en tout cas lobi écrelo ba maladie moko ka kotika te. Mais exactement c'est la même chose, vous ne savez pas? Oui, bité. Mais c'est ça. Ce que yo ko tika masanga te poni yo na solo bana yo zo talanga ko tika masanga te poni. Cigarette ko tika te poni. Au sala nyonso meka ko karate pourquoi? Et ko bozo ko tika te pourquoi? Ba pekisi yo ezo bebiselo mapamboli o ko karate pourquoi? Parce que eza force mo eza au-delà ya force na yo. Polo ngango. Il te faut une force supérieure. La puissance du Saint-Esprit. Ndeko sala ke o abandonné. Botiko haïr ba des fois des. Botiko rejeter bango, botika ko finga bango. OK? Eza la volonté na bango te. Il y a une force et un esprit. Oza au-delà. Au-dessus na ye. Ako s'en passer te bazo ko imposer eza oppression satanique.
omone ne waleli epesi ma epesi pasi lobi akokufa après bokoya boyolela c'est ça ils a sonné oui mais c'est bon ils a réalité moi comment accepter ça prier pour la personne ndama capable de changer c'est ça non c'est là en live parce que moi le bagnon sur zate courage na bino nyo so boza rejeter mal aimé les amis je vais chuter en disant ceci hein na autour le bel camarade awa de on a vu sur l'usant civil rejeté par sa famille copinir mutu eza mabete mais attendez quand même il faut peu moins limiter zalate après toi à moi na bino diable a combattre toujours et loko eza malamu et si que loko eza te satana royate hein bon remarquez ba des fois la plupart bazaka ba bel homme mibali obasi balingaka ta mobali mbinga atonda partout tala mobali ya mulai tala mobali mais sorry ye wana ndo koyoka o des fois de diable a combataka eloko yo ya malonga place eloko ezate satana oyate o bozo rejeter bozo maltraiter bozo finga yende ta musu Moïse famille na bino yende ta mususu David a famille ye wana ndeta mususu Joseph a famille nzamba tombola des personnes te na famille tombola ka moko na nzela na yeba tumusu bamoni pole sko malheureusement biso to combataka ba héros na biso mwana ozomona suki ndenge nini ozomona mutu likolo wana parce que ezaka ki des fois d'été moni mwana no mwasi omona on dirait malonga te wana ta biso ba misuso ya baloba maloba pona biso ba moro moi na bossa na tête je me rappelle parce que j'avais ma sœur à moi tout avait presque ba même âge mazaya mukona elle était très douce calme ngaka ne bomona ngai te bon na mukolo kuto moi na kola très turbulente ouais na désordre donc oh bon on est liba to liate to bomba na sambeto yana bana misusu ozomona on dirait lo yenge ozomona on dirait tinate ozomona on dirait maramu ndenge compliqué ye wana nde lipamboli ya famille mobimba et bato bongo satana bundisa bango toujours alukata soit désorienté suko olebo luka bo comprendre bo tchena ba prière Esther azalaka lipamboli ya Israël mobimba bazala na captivité et comment la moment où fallait ba boma bango nyonso et délivrance na bango fallait ou te pas Esther Mardochée rappela Esther a ABC so komaki na bokonzi to so vana na panani na kiti wana ya ki première dame et ça pour na ba moment neti oyo tu dois faire quelque chose. Esther a eu conscience à quel côté ma bondeli tant il fallait que mon roi a ABC bande konae priez pour moi. Combien de sambela apona ba Esther a ba famille na biso? Combien de sambela ka pona ba Joseph a famille na biso? Combien de sambela pona ba Moïse a ba famille na biso? Surtout nous africains malheureusement biso batunde kutokenda ko tonga bangwana ndeko na bino nzamba pamboli ole bino bo soutenir ye. Hode do Adonai. Ole bo soutenir ye. Ole bo tchena ba prière, ole bo linga ye. Bino mutu ne bo combattre ye wana. Na molimo pe na nzoto. Na kindoki bozo luka ye bobo makaye. Na bo moto bo sele ba réunion boko tonga ye ala kisaka nini. Mais a opesa bino mbongo. Azo sunga bino, azo ede bino. Ba africain to yebi bizali na biso yango wana. Mwana tamusu bomona kaneti ye wana nde lipamboli ya famille. Ole bobonde la pona ye nzamba batela ye. Ndenge satana zo bundisa ye wana. Alunga ete nzamba sunga zonga na nzela. Polobi na nzela na ende boko pambwama. Yana baba ne beleka na babazage.
ba prophète ba mona banganga nkisi kutu ba mona bato batalisaka ba maboko ba mona baloba ba maloba bayebisa bino bapesa bino ba message mwana bino bobatele bien boyebi yango pe et mwana ngo tanga zokola bomona mambaloba na oyo azobiko nde zo concorde te ole bo comprendre que c'est le diable nde zo luka combattre le pambole mwana non bino banyo finga mwana ngo banyo lakele mabe na maloba na bino bobandi ko rejeter ye bo priera pona yete misusu romona nzambe na bonzambe na ya sali malgré ma finga na bino un jour m'a changer tournir akompe mutu et ole bolinga ye bino osela ye ba réunion bino botonga kaye vous savez quoi il y a bato ebele na communauté aza élevé par rapport à salaka aza particulière aza boy bato bazo apprécier bazo benga ye bazo luka ye bazo proposer bazo solliciter ye mais dans sa propre famille bokata mutu moko ta soutenir kaye ce qu'il fait la bande ko na ye balandaka te mais bato misu balandaka ye yana mwana ndeko moko eumeli déjà période na banda TikTok sika akufa en plein live na TikTok anoya je crois bato ebele banoya na TikTok mais eza na ndeko nando solo na mama moka bandeko ka na ba réseaux sociaux aipsinga grande dame nyonso mitema mabe ba famille na biso mwana ana azali na grand compte azaki influenceur et peut-être azali sous moi si ton mobile mwana moi si on dirait azaki influenceuse bato bando olinga ye ba apprécier ka ye balanda ka ye soki bandeko na ye babanda pe kolanda ye banga tamsu babikisa molimo na ye parce que pendant qu'azo se noyer azaki en plein live et beta plus de 45 minutes secours ezate soki ndeko na ye moko banda kolanda ye alingaki alerte boke na ndako ya Solange azo kufa kuna ya yi personne presque 1 heure de temps nde muta kufa kata moto sko bato ba olanda live ba yebi famille na ete ba yebi ete balanda ke kaka star na biso ba oyebi sanani c'est ça ba famille na biso ba africain photo bongo la mitema nde bible zo l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison apparemment on dirait zara na kata ba africain les blancs se soutiennent hein oka mobala soutenara mwasi na ye eza na video moko ya athlétisme mikolo utele kabato bele ba romona ngo moi mwasi moko akimara mbango ba américain je crois mobile ne amondele non ondelo ba na français mwasi azoki il faut mona ne mobile azo ganga a soutenir chéri na ye donc video ane kamwisa bato donc anono ba maloba moko ba so belela ye donc pona ya mona neti ebelete hein ebelete. Moi je me rappelle j'ai déjà coulé les larmes hein. Kala na bandi studio sigala mungongo ligorodo na tuna noko mais monsieur mais pourquoi tu ne me soutiens pas dans ce que je fais en répondant en anglais tu es une perte en anglais west c'est-à-dire bon arrière perte na lalate mais aujourd'hui ces chants là ezo pambola bato hein bato babenganga mère boro beta awa ezaka ngolu mais bato ba sensé ba oya yo dia ko soutenir yo ba lo ba no maloba négativité allez-y comprendre bandeko ce que j'ai fait ici combien de témoignages ngana zwaka lobby je parlais avec une personne na bisi ah tonton soko yebaki ngata na plus ou moins 2 ans parce que ngana kata ba émission na YouTube parce que des 100 vies pendant que ba musuto banana ba on kala ba koma musika. Mais nae baraté, il fallait ba followers moko ba benga nga ba ebisanga mère. Oyebi ke yo na ba matin na yo bi combien yo bikisi ba ama bato. Boyebi ba témoignage combien na zoka. Boyebi combien les jeunes batika masturbation pour nga. Na matin nga na pesa. Combien de personnes ba côté nga inbox pour nous senga conseil. Mais des fois ça fait mal. Au moins un membre à famille au de leur vidéo. Que non balobi o fingi mutu. Balobi olobi mabe pona mutu balobi osali boy otunie question ok video ngo ona finga ki mutu yo landi arobiso te na landi te do ya ndimika makambo batu bayebisi ya mabe yo sali oya yo sali yango yo lobaki alandi te azakuna peta zape na posa kolanda te. C'est ça dans ce que nous faisons là nos membres des familles bazala raté ils ne nous soutiennent pas
bazela kaka bazo ba feedback négatif bazongela yo ba biso que no sala ki mabe hein ozongisa ki boye. Mais pourtant on est une bénédiction. Ce que tout ça pour na batu misusu ya musika. Combien de rozala une bénédiction pour notre propre famille. Les Africains nous devons nous repentir. Nzamba pesi bino lipamboli. Mwana na yo ndeko na yo olo assister yo soutenir ye. Non non non. Yo s'intéresse à la mamba batu mususu. Ya yete. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu Ozinga mina banjelo bakoyembela kayoto
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo